Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Néné Boutayo Zara, je suis là. Ah, c'est-à-dire Naza, je suis Belvi Kandila patronne, Belvi Kandila patronne. Lomba Botaka Mwana Moko. Et Lomba Zara Mwana Moko Mona ici là. Et Lomba Bota Belvite. Belvi Mutabota Eza Via. Moto ya muyombe gauche na ignorant ngote oui ezalaki eza toujours yango ne boti kuna talaka ka champion hein muyombe gauche hein to vivre ngo pangungi hein leki. Voilà donc aza champion oui aza champion Belvi azala pas présent na biso vie gauche na maman na biso via ndesa ton via longo ba longo pe bango tout ezaka be mission mo pe ba komeko sasa wana via pa osala na Belvi parce que utene kuna ba tambola ba groupe nyonso tout na be mission ba ozala zala tie sala ke Belvi aye komana ye pas présent na biso elombe ezana batu mususu ba ye ba pete ke Belvi avuta pa vie gauche mais ko yeba na vraiment makasi pe to ba vérité abimi pe pas présent na biso elombe Via mtaya na ye kasiti via mtaya na yeti donc ba longwe kuna pas vie gauche balongwa na vie ati oza be miso to mona peut-être na ebite bato bazana badini so bato pour maman pe ndanga bima ko sutura bato mo kata pe bandambo ezanga kate ça est confirmé longo bisolelo c'est que était bon eza le côté eza bongoti oh omoni et comme malolo présent lombe parce que en fait robani a koleli pas présent lombe ayeba ni sous makasi pas présent lombe mais ça te ka bandaka théâtre pas présent lombe faut la vérité mais après ça si l'on les a remarqué après ça na yope après ça ya gabi pe ya ko zonga ba timisu sima bocha ba timisu liboso pour créer ba problème ben ben ça qui ba tutu c'est pourquoi pas si là mais na biton si là été Gabriel pas été maman top pas été bon ça non problème pourquoi même ça un problème non tu vois na habite sur comprendre souci ça nini bato baza pour ça bolongola bango eloko wana ke Belvi na si là yoka na raté à part ki ngakati biso nesi ko mutu to tie yango eloko ezate webi vraie revanche au fond de qu'on a biso wana sala autant comme ya gloire maman Mili non tant comme ni ba benga ki maman Mili OK maman Mili revanche fala sala pas Karine Mokonzi la baronne eza soit alongola arrêta qui coule liboso na ye alongoli Evi qui coule liboso na ye alongoli maman Charlotte on dit trois personnes wana na minute on a vu à Karine bah ça très cher so ne ba diwa déjà ba ex ya Karine to s'attendre pe bolinga pe mais c'est biso qui coule na pona ndima merci pona ndima yo maman Mili ki ozam ta revanche asa la mission na Evi qui coule non ya kaka no betele maboko un défi on dit maman sali revanche na habité to baneza choc de déborder ki nango c'est pas la peine le quoi pe ya tambisa kon kuna fait ba su kon ka ba ba kuna ki importance te ya nango na monde mais c'est Google to ba ba ndo belango ya Sony ya Sony ngama to na yo ka kyango eza Sony esa kitoko te ba respect wana vraiment propreté et attaque mbongo na poche ka donka ki mwasi na douche ah FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au loin là-bas, dans la ville de Kolo. Vérité. Bonjour, bonsoir, bande retour, ya Congo Liziba TV, Oewa Pibolingaka, ba émission na biso, bozara tellement ébélé, ya kozia ba émission na biso. Merci, na waza c'est ma caméra, Jonathan Dario, cameraman star, pourquoi pas nape Sabien tout, batou nous sur Bolanda biso, partout dans les mondes, bozara ba abonné Congo Liziba TV, mais batou tout Bolingaka biso, merci parce qu'il est aussi pèlerin na bino, to eba on à travers ba commentaire, puis ba appel na bino après ba émission. Merci, na batou ba soutenir biso de loin ou de près, wana moni papa Paul Fiki pour FPT Misala, pourquoi pas maman Nathalie Fiki pour maman Moro bien, maman Mokonzi.
merci na Nazareth Liongo na kati États-Unis wana ba mbote belé sukoza pourquoi pas na pesa un grand merci na mutaza na code ya mboka ya Willy Musheni merci na millionnaire Kilote Oscar Maritou na nyonso pourquoi pas na pesa un grand merci na Merveille Capilo ni na bisaki bino émission lelo mozindo to kotara vraiment na profondeur ya invité yango lelo na mona pona invité na comme Néné Boutaï ou wapi botuna nga déjà ba question belé sérieux ça fait un moment à mon ani sauté ça fait un moment à l'écart sur internet c'était pourquoi azananga awa na indi to resola maramnyoso Néné Boutaï bonjour et bienvenue. Bonjour na balanditu ya Congo Mobimba télévision Congo Liziba en fait quand moi mikolo ekiminga nzambe Congo Liziba télévision bambote na bino tout bambote na yemoko leke puisque za na kata Turquie bambote boule bandit kopezongi donc bambote na badia sa tout bolinganga o babandeko benganga babandeko se déranger nene patati macha te boulot que bandi Néné Boutaï na zone en personne kopezongi quand des alara donc merci na Brunel Benga Zola Mobutu de moi-même depuis Allemagne Oumela olati ba pété na yo fanda na ngwende na yo balobi mutu di moi mutu di kati yanga motema do bambote no ngwana na pesi bambote na la famille de Néné Boutaï Mobimba na moni bongo Mami Rose de moi-même na moni bongo Divine Victoire na moni bongo la petite Joël na kata state Mami Rose na moni bongo Mama Bibiche bambote na lingamno mingi ya chuchu luambo frappe encore ya mete ya ngunda songe ya mbeli babeta te soko meke kozoka Royal Matuta charge à Londres na linga bino mi peuple pe bolinganga tozana on belé otoza bambote ko continuer merci pe na yo na invitation na yo Néné Boutaï nzanga mokote elo aussi prendre nga tant on no sangi batuke na china page ke no yamba yo bate belé ba komina ba commentaire ke okenda api na nga vandi sur silence boy ça fait un moment éviter va faire privé ou soit mutumora kibisio Dani ba faire privé privé français on a des suivement privé de fantenga to limbolo na moi lingala donazana makamna ngamoko ya ngai moko esenga na nona ki mama monde mais c'est Google muke pona za concentrer tant esili siko na ye mondo na kata monde mais c'est Google na mona mto kimisa te ndenga na ko kimisa mutu te mutu pa ko kimisa nga azati o eza palin donc papa na biso mais c'est Google mutu na mutu sa cop na yo ça fait un moment ndi na bibeki batebeli batunyo buto kindaki wapi makambe belé le kana en internet bamsusu babimia ba je suis belle vie je suis si là question moi qui j'étais Néné Boutaï ozara je suis nan le bibe mambo c'est le kaki nango kutu to na meseguge to mambo belé nzambe yo bombe lenga des questions non juste savoir de belé pe peut-être base la pire réponse na yo ngana je suis mutute naza je suis abayaya tout c'est-à-dire naza je suis Belvi Kandila patrona naza je suis si la bisalu mam c'est pour mbasen la nanga bien les loba va comprendre je suis bakata ba couleur je suis Bijou la reine je suis Gabriel Chaonlet je suis Maman Teresa Anna je suis Via je suis 7e bagarre son abo sainte je suis Péchanga Mobutu je suis Fatou Miracle aussi. Vous comprenez? Donc, naza leki ya bayaya. Vous comprenez? Donc, ko se vante te nga to botu na nga bablo ko sangsanga na batutute. Pour na sala bongo profiter. Non ça bongo monter na kumisa mutu. Te bongo profit baza sala mam na ye chaîne ekota, ekote lembongo ba tout ça machin. Vous comprenez? C'est-à-dire ba fanatique ba kumisaka, ba kota na ba live biso to détruire ba yana biso oyo ba sa firita mboka po biso to kotaka ba vie na fin du mois mais c'est Google la futi biso so yangote ozo comprendre parce que mokile balukaka le loso tozaka naza je suis belle vie naza je suis sila est-ce que le loto eba peto lobele ba belle vie ba sila te na temps normal to eba te auto solango pembeti très bien to eba raté to lobela pe bango le lope internet et ça la pe bango et kezongi c'est-à-dire monde de balukaka to eba ra ko solara bien tu es barako zala bien et surtout to zabi surtout ba fiasa ba face ele kana ba TV so temika mupandi moko telema on ne sait jamais le likambo benga ga ilongo moko oyo koma je suis bo ba wana mususu mais ba contredire yo parce que tout le monde des mères côté na belle vie tout le monde kovo tout le monde tendresse côté na et ba to ba contredire ngate trop na ya Gabi te zela non ya wana ba to ba contredire ngate eza nga
ezanga nene bota ilisu likola lisu ça lisu et ça là déjà maman mona de musika donc naza de merte naza pe Rémi Kovo dorte naza pe tendresse te na lobi pete ke ba osala mabe ça dit mutu la mutu aza na ndenge na yendenga zo mimila makambo ngo on se comprendre parce que ce qui coûte faut nazala je suis Gabriel mais nazala je suis Gabriel te on se comprendre natanya ba ya tout pour te dire que un mususu si on a eu problème na ko kepe pas Gabriel ebsinga na ngote mais na moni Bellevue asenini apienga na moni pe sila apienga na pe Nicole Bakata asenini apienga on comprend na bébé bijou la reine ndenga ndu sa pe boya libérer ton tape kuna boye péchanga pe ana côté la boutique nana ba passivement kotinga makasi au solo là tout ces senga il faut solo bien on en partage té on a ce que dans selon moi bima pe ozong c'est bon pas ba mo senga bazong c'est bon te on a bisiko moni atuganga vraiment lino na kokotsa ngate ngana leki ba ya tout ça dit so manquer ba ya on atangi ba saluer le côté ngana pour répondre yo ngana pour répondre yo vous comprenez naza je suis ba génération ngate on a ça porter parole ya ba je suis té mais sauf que naza je suis ya ba ya otunga na tangeli yo. Vous comprenez, c'est normal. Parce que ça fierté mboka na biso. Na bibia mokile échangeaka. Très bien. So total lango tout le monde a mis sur aigle. Tout le monde a kitoko to so la bien. Parce que sauf que lelo na monde nango, tu as dit que si la zo beta, Bellevue quand pas zo beta. Mais sauf que to bossa na te, ba ya musu pe baza. Parce que on est vraiment que na mamango to bossa na sko ba ya wana to enterrer bango. Faux. To bossa bango beta sko faux. Po bana ba chente ezolo ba mate po bango patati patata non to cha bango na ba place na bango eza bien apparemment on dirait aux anango d'accord te ande balo bilaka bon mi balé trop te cause anango d'accord te c'est trop dire parce que banalise na bango eza ngate ba calcul na bango eza ngate po eza ba calcul na ngane ne botai selon de na mona maman ekendaka selon ndenga na fonctionnaka ozo comprendre parce que faut na za la l'aise batango lelo boza ba je suis bango bakuta na basolaka basolaka oui attends na hypocrisie ngo mais basololaka maintenant yo côté tranquille ya moko dana mutema bia oh on a déjà dans mtentel faux sko yo moi pas ko condamner bango zate parce que mutu na mutu ay belo ko sala mutu mo mukate neti ngala ko fanti pono pesa ba conseil bo sala mabe bo sala malamu te c'est que oh bango mo bo sala ba mo bo sala malamu donc on a parent na bango te mais sauf que nene botai bolongola ngana ba para ba je suis na répéter ce qui pona za la muta je suis c'est que fona za muta je suis Gabriel wa za ngamuko propre mais le quoi na za la ka pona ye moko te à quoi bon yo za muta mutu moko ça dit na za leki ya bayaya na za pe leki top là vous comprenez donc wana bayana ngana za na bango très bien. Voilà, vous avez okay. Très bien. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bande de tout balinga mission Mozindo, comprenez que début déjà banina show parce que Nene Bota y a linga show. Tout bande qui vraiment maman boy. Mais tout ce moment c'est mon moqué. Bate belé ba ebio oza produit ya la DSOB. On va président de Lisbonne. On s'est pim collé belé kuna on s'allait pe combo na ndenge na yo. Mais avant y au tap quelque part. Non, na profiter na pesa bambote na ye président na la DSOB le vieux de rire. Donc ngana uta nulle part. Na uta na groupe moko songolote na leki na uta na ndako. Na keba président na la DSOB na suis formation kuna ndena zala boye. Parce que aussi ma pe ba micro na facilité be ko banga pe caméra te. To landela ngo pe ba cours ngapo na mona eda cours nyonso na salle de pas président na la DSOB. Donc tu on a zala na fuxa caméra te action couper le belangelo te parce que na zo formation kitoko kuna. Donc na uta ka kuna na ndepe na longwa kuna na sa cop na nga olo na simi micro. Donc on a fait parler na nga. C'est tout le bagage papa na onde sobe. Oh tout le bagage papa na nga la di sobe. Très bien. Oh papa na Nene Botai na nenga théâtre papa na nga c'est la di sobe nzongo makiadi. Donc père. Père alongola nga fuxa caméra. Si le bébé garder il a soit bien. Makasi on a parlé na nga sauf que neto le bagage ko zala awa olongo komi awa. On a papa na nga ma kuna za beso to mwelo mo ebunya benga nga pe chombe singa te. Koke na ngobo te ke na ngobo. N'est pas vérité père. Parler na nga. So be na bibo na posa pe matalana na ndenga kina ya ndega na ndo salana. Na ko benga pe allo prise. Pièce ya nazonga suna na travailler na ta esala nga bien. Osa na ngo. Parler na nga wana ndaku na tika sani na nga kuna. Ndaku na yo lelo zo mona ba pièce ba ninga kina maboke TV et salon ndenge. Esala nga bien da fierté. Et oh fier grave. Pe ça kitoko.
po ye rata zozwa et puis na batutu ba tourner on a sommele ba nyolonga avant to ezali le moment na longo avant le moment te ezaka ke nene botai na changer lui non ça mamnanga mais on est parlé nanga so ba sali ya malamu bravo no baksaka ba fleur pour na biki na ba mabete pa basala pe mabete et so ba zana jamais rosala ya mabe. Voilà, na ce qui na début émission to lobela vraiment actualité parce qu'il y a on dit ça la in na internet. Na toute une question na ya papa parce que ça Shoga à une émission au sein de Ketu depuis Turquie à lobi que belle vie papa na yeze lombete car si l'andi papa na yeze lombe. Na habité comment je va propos. Ah non yo ka magana talo ko ndambu. C'est trop dire bon. On a yebi moi muke na yebi ke belle vie moi muke mingi te parce que koyeba mingi c'est trop dire na yebi ka ke belle vie azala pas présent na biso vieux gauche na maman na biso via nde sa ton via longwe ba longwe pe bango tout ezaka be mission mo pe ba ko meko sasa on a via pas ça la na belle vie parce que utene kuna ba tambola ba groupe nyonso tout na be mission ba ozala zala c'est ça là qui belle vie aye comme na ye pas présent na biso lombe ezana batu mususu ba ye ba pété ke belle vie uta pas vieux gauche mais ko yeba na vraiment makasi pe to ba vérité abimi pe pas présent na biso lombe donc c'est ça ndeto baka ke non tu beta lisolo ati na uta groupe mon côté ke na ucha ate ozo comprendre papa na yo so bien c'est ça belle vie papa na mo gauche a uta pas vers la gauche mais ko yeba na makasi to batu nyonso be belle vie pas présent na biso lombe ah oui que ça bi vie amtayana e kasiti vie amtayana yeti donc balongwe kuna pas vie gauche balongwa na vie ati oza be miso to mona peut-être na ebite bato bazana badini so bato pour maman pe dans ebima ko sutura bato mo kata pe bandambo ezanga kate ça est confirmé long bisolelo c'est que était bon eza le côté eza bongoti oh omoni ebim et comme malolo présent parce que en fait robani a koleli pas présent lombe ayebani sous ma classe pas présent lombe mais ça te ka bandaka théâtre pas présent lombe faut la vérité a bandaka pas présent na biso muyombe gauche sauf que kuna vraiment des alara muta yebana nde ayebana pas présent lombe te faut la vérité ayebana ki belle vie mais ya sombele tendenge ba ko sangana bango tuna ba sila ba pechanga bango tout tourner na ba leya te o comprendre ko le bon émission bongo et déranger te peut-être ta famille libota pe ba remona bien te ba mona mabete ndenge ba mona mabe pourquoi mutu nyoso zane bandele na sukati mutu nyoso to zane bandele ko ta banda ngako na mona pesa problème te eza na ngolo ka grave te eza normal présent gauche na présent absolu lombe bazala très bien bazala même moral basolara bien et le changer ça te mutu na mutu yo avoya na Congo liziba vous avez la place où takit oh mais ça logique tout le monde a mission on a zaki na quartier latin na longue comme na BCBG et ça y a un cop mort et le changer ça te pourquoi quand on a des ça problème il y a on est comme et ça problème pas ma commentaire ezaki tellement belé ba réagir na bandenge na bango ah non c'est pas ça ça non yo peut confirmer les biso c'est normal mutu azane bandeli na suka na ye mutu suka na suka na ye ne bandeli na ye c'est ça ton a bête histoire na ngamoke na bima pas présent na DSO ba pas kuna na banda pas mututé na longa pe na kepa mututé et ça pende mususu ozo comprendre et ça peut ka belle vitesse so pas tourner ba film soupe ba banda na ba groupe kingani alonga pas comme na groupe kingani mutu mususu abandaka na groupe oyo eza nango logique eza normal et on a répété sauf que pas présent sur le même déplacement maké makambe fandaki comprendre belle vie mat et au moins que comme makambe sami susu parce que belle vie ka pas présent sur le même mazana susu pas mutaki c'est ça voilà il faut to lobelongo parce que oza mutu poza na adeno ils appellent na comédie na carte théâtre émission lobeki makambo hypocrisie mais show galobi ki bato bazoli ka ba émission balo ba makambo hypocrisie na théâtre bango monde baza ba première hypocrite ah wana nga vona éviter éviter sona linda za première wana bika que sauf même ça lobeka ko eza vérité hypocrisie ça kana monde na théâtre bon nga bolo ba mwana na une émission très bien hypocrisie eza kana monde na théâtre même l'église nga solo mo le kila mo comme ça comédie comme ça bon banzambi bon ça coûte pas passer bon ça bon sima non hypocrisie ça nango partout même dans le monde il y a église pasteur na ona mona ki yenta garda kama bonza basaka bomba moteme komi mabe l'hypocrisie nango partout eza na kana monde na théâtre même na ba famille hypocrisie ça même na ba master ça télé botambo ba master be hypocrisie ça oh hypocrisie on va grave pour na monde na théâtre non eza na nango partout ba so ba hypocrisie on le ba ki parce que relation na belle vie ba so mona comme 50% mabe tenga pour moi faut na ça clair
ngai ngolo mona le deux le quand tu es zabongo et tu comme tu es zabongo beto zabongo tout beto on a mis tout mukono mona bongo pour le moment oui pour le moment on a mona ngelo pesate il tout ça clair à taper des bonnes qui va fonctionner la hypocrisie en soi-disant parce que mon thème mutu to ebité mais oh le quand on a bango na boy baza bien bakendaka pa maman na biso na bino to tiga bango bakei to moni bango bazongi pour le moment net ngana ne botene na otolo baboy na ne loko ribate sauf que tant on to bake bango tu baba yana très bien ya o alobi mabe no bate ya to lobi mabe te ya o alobi omani non na otolo ba to sunga bango dia go to sunga bango esala bien nga ezo sala nga mabe esa nga mandete to comme ça bango ya équipe o ko to batabe te to aider bango te ne otolo ba to aider bango te avantage na biso ba pandisa ngoza ba commencer ba fanatique na bango wana ba kotela ka biso ba vie très bien biso so to so détruire des bango voilà oui to ça clair na ça clair to na posa ba avancer te yo raison les ganga que ngam ta belle vie et si la yo boy c'est entourage de détruire bango non côté entourage na bango te ponga na bi muto entourage wa sango te to ba non na fanatique to so na biso ba pandisa o lo to comme ba je suis kingani je suis boy tozo aider bango te c'est-à-dire là to ça les amis so toza bomo ko c'est-à-dire bomo ko ezato aider bango na misalo ba osa ela biso lelo ba ko misika ba ke liboso eza plaisir en boka mais na contredire yo parce que ton bon fanatique les gens balobi ki si la bisalo rata qui occasion ya refaire terre publique parce que batuna question pour la relation na une belle vie to nde ba internet ne ba fingara abia ko pex internet te parce que mutuna mutu ayebite ndinga azolara leader na ye mais à cette occasion il refaire terre batouana mais ton zo condamné public au moins que ça peut des choses différentes on a condamné trop public ngala likana na fait comprendre public que bazo côté la biso la batu bola na bana na lobby te que ba fanatique ba osama ba fanatique ba comprendre que ba côté la biso ba fanatique auto yaka belva lobby si la lobby côté la live na bi que tant on le baboy so na bi na muta si la baku que maman na live ba no finga belvi tant na bana muta belvi famille bota et na live na ba no sa ba no finga si la avantage ça nga pour la vie na très bien pour la les 22 ba futa ba meseguke oh les avantages à si la na belvi te tant bazala déjà si la na belvi biso to ko sala ba publicité te à tous à clair yango na zolo ba boye ba fanatique bazo mvoa misande biso na biso na bango to détruire siko ba comédie tozo aider bango te oui tozo aider bango te au moment au mani ba biso photo sala kezani na bato sala ba live ezani si la taki pièce moko par exemple nena bota joie qui makoma qui talela qui côté senga nena lela mobala ku finela lela bien te ba sala émission parce que partie ya pièce par exemple au côté bato ba benga te akota ki te moi personne na faka lela boete si la mala si maman si tela biso te nene te nena joie qui bien te mas matela biso peut-être mimika bongo place on a incarnango qui to mais mission faut ba sala ngo wana to yé na belle vie quand la patona bella parti on a vraiment par exemple Marina là ba kota ki te Marina joie qui to quoi ben vous avez une motivation à quoi ndeko sa bande on a biso die ba ke liboso ba polémique ezalaka nango mais oyo comme isko mabe tozo aider bango te naza vraiment clair tozo aider bango te to sunga bango te mais comment juger ko la ko mukaka ranking na bevina silaniza liboso ba biso ka ba pandisa on est au créer na lobi bien biso ba pandisa on est au créer na zoli kamo beneti na mona ki na miniature mona na telete quand ndenge belvi asali ouverture si la été ba komi si la belva bengsa ki si la été ya buzoba est-ce que belva bengsa kasi abengsa ba tebele pe ba yakite mais absence à Sila les a remarqué absence na yo pe absence ya Gabi pe na zolo ba yango yo awa ya kozong sa ba timisu sima bocha ba timisu liboso po créer ba problème belva bengsa ki ba tutu c'est pourquoi pas Sila mais na biton Sila été Gabriel pas été maman top pas été bon ça non problème te pourquoi même ça on problème non tu vois na vite sur comprendre souci ça nini bato baza pour ça bolongola bango loko wana ke belvina Sila yo kana raté à part ki ngakati biso nesi ko mutu to tie yango loko ezate oui soki Sila yaki so Sila yaki na inauguration elo ni ngez échanger yo na lobité ayete peut-être pas super batama ayete na nene Gabriel pas yakité maman top pe ayaki
parce que bayebi que même si Kingaka tité maman te bakutana na bango na sina belle vie Gabriel bakutana na belle vie à pas Kingaka mais ce que aussi là na belle vie à pas Kingaka ti relation boizala raté wana bité soki non to batek à pas Kingaka ti relation boizala raté biso na bino tant de femmes na bon to botamba ba tira sur ba caméra sauf ça to monde ba tournage à part ça to monde na ba vie na ba monter na zo ba bien ba to détruire bango eza biso ba panzi ça quand tu les comptes bango ba mona na mingi to ba kena pas maman ba kena ba cérémonie. Mais maman te prenait ça à tournage, elle se Gabriel les ça à tournage, elle se Bijou la reine les ça à tournage, elle se Thérèse les ça à tournage. Et ça biso de to commission mo puis souci na biso da de deux personnes voilà, faut pas papa na so ba soka na pe mte ma so kiti. La vie ngai na lo na place ya ba fan parce que tout le monde a ba commentaire. Donc tout le monde a Jérémy awa asalema silence a babi que parce que quand nga photo na sila yango longwe. Pourquoi kaka ezo coller? Yango to nga to tuna. On a so ba ezo coller. On comprend très bien. Ezo coller parce que biso nde to fait comprendre ba très bien té. On se comprend. Et on a fait comprendre ce qu'on bat. Que tout le loko wana so to le loko wana surtout biso ba pandi sango et ko sala biso bien. Mais pourquoi bango moko sila na belle fille bango ba longo le loko wana té? Ba longo ndeti ndenge ni. À l'équipe émission abi que non on a belle fille loko sala raté. Peut-être ou soit belle fille pas l'équipe place ou soit ba sali loko moko entre bango et là c'est qu'un public parce que public les public mon à travers YouTube à travers vidéo. Et ça tout le monde tu bien vu et occasion dans la salle d'émission té auto juger tout bani dans le balobi. So de tu na kama tout le monde déjà m'a dans salle d'émission. Raté penalty. Mais azongaki na bosani kombo ande kwango ayaki ko senga pardon abika za mutu eza munoko betaki libaku peut-être monaki lobaki bien mais eza erreur asatande na ngote c'est tout quand lobby là qui parti fala loba mais eza gravité à lobby a sali erreur qui ko loba ba fanatique et wana eza monde msouté parce que tout ça c'est passé na kata monde des réseaux sociaux on se comprend mutu nyonso to azanga erreur te yo na otolo baboyi to aider bango c'est-à-dire moni ya sala erreur biso bapandisa ngo to za pour mutu ya mutu te so moni que faut to condamner si la lobby mabe na be mission ya loba ki bien émission mais sauf que parti wana asaki mo erreur on se comprend tant enfant d'atali atena saki mabe Belvi ko le rappelle émission si sala erreur mo bote Belvi candidat patron au sala ki mabe partant ko ko bato so ki biso ngana maintenant pour na biso ba pandisa on to za même moral to ko aider bango ça dit ko to ko za na mutu a mutu te si la lobby mabe asala te si le lobby mabe Belvi lobby mabe l'émission Belvi au lobby mabe na mona pe Gabriel sa rabera na émission parce que ba lobby la quête c'est quoi et ça la mon qui le coup faté pourquoi mon qui le coup faté pour nani mais ba ton pe défendre Gabriel basola pe bazala pe bien na Gabriel Maman pe mutu ba lekbe l'émission bien ya Gabi na biso ma grand-mère na blague mais elle déjà condamnation pas mukolo au condamné na ba rigueur. Très bien. Au condamné na ba sagesse. Et ça est le côté so mabe commune. Non yeba ke Diego lobi mabe comme na ra mutu wana na eka Diego lobi bien. Diego lobi bien non tozo aider bango te. En place que biso ba pandisa tozo aider bango te. Siko ba fanatique. Le quoi ba yebi jeune na biso te. Comme ça to ba jeune mabe ma ele mabe. Sauf que non bon poto kota mbongo en tout cas ba koni maman ba kon papa bo excuser ngana bo même no copte no ba vérité. Très bien. So ba fanatique le ba yeba chaîne na bisote ba yeba koti na ba live ba bandi ko finga belle vie boye to sunga te to détruire to ça bien te et surtout biso ba pandi sango et ça qui to côté. C'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, comprenez que toujours Mikakoto, les analyses, les émissions ou pour qui n'est bataille parce que tout cela vraiment ma bien. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, c'est que actualité c'est vraiment belle, tout me rappelle que regrouper nous sur cela tout c'est bien parce que botina vraiment ba question est belle. Les batailles na silence na yo tout monde ba comme belle les kanaki tout le monde actualité mon konde qu'on a biso, alibana mbuka ba chubimisa biso awa ya Gloria Olangi. Nande kuna biso Félitique au wapi to ebité basaki émission moko wana mais apparemment ndeko na biso Myriam a confirmé par une émission ECK Gloire Olangi na luka ki Féli pour babima pour avenger Karine Mokonzi na ebité en tant qu'analyste en tant que moto plus à la vraiment internet pour ebi bande ko na bien elo nyoko loba na pesi na mbote na Karine Mokonzi la baronne mama YouTuber photo benga mama YouTuber parce que na ndenga mabete Diego sa commenter ngana na mona nga ba sikisa boyite mutasa ne loko te so komika bikoma koma batu baye koloba alobi ate loko neti mikolo ngana olanda na mona osaka ba télé réalité na ye mama mwana ye allez bon bangamba bozana rapona kolanda ka vine ye banani bangamba
bata kundati bata lazalo muto fandi bo succès za to biona ya kana ndo na mama Karine Mokonzi po pesa nga makambo dans sens te na mona ndeko nga na na habité ya benga ngweza revanche oh eza revanche te Diego c'est que revanche to yeba ngote na habité bata français bo edenga ponga pe mwana mutu passe revanche c'est-à-dire na zong sa oyo salenga ça va et bon ya zongi so Karine sala qui soit disant non nga mona l'autre webi vraie revanche au fond de qu'on a biso wana sala autant comme ya gloire Maman Mili non tant comme ni ba benga ki Maman Mili OK Maman Mili revanche fala sala pas Karine Mokonzi la baronne eza soit alongola Arieta qui coule liboso na ye alongoli Evi qui coule liboso na ye alongoli Maman Charlotte on dit 3 personnes wana na minute on a vu à Karine bah ça très cher so longoli ka mutu moko ata kufite attaque elle na yo yo gagné so na moment où vraiment Karine batona nyonso misato bana pembeni ezo baxeler le côté zo longole pe le côté tant on ndeko zo bakose la revanche moment où falaka ça la Karine revanche soit disant le roi ya comme Jésus comme ozong ça parce que so to bi muto asala ba retour ezaka nzambe sala nga mabe na bika bo c'est bon problème ezate nzambe moko ayebi et bon so pe Karine déjà pe nzambe sa futaye ma revanche entoyé batin au fait que de comment maner longité mais le quoi yende ko wana a jugé que moko sala ba revanche ngana mona nga revanche moko wana te ko zo ex eza le côté fala ka sala ngo au moment où Karine a souffrir azo luka mwana wana nia unia wazo nyoko la ye tigre wana nde siko soki ya kita wana ou elinga ezo héros evi ki coule pembe na Karine Mokonzi ozoma ba photo ne ba poster comme ka coupe famille tata maman mwana lali ko na bango comme toi ba guana de héros donc c'est revanche ezoate ayoka ba guana te o même personne ba ke batu baso aider batu tende te loko so ngana la ki master ya Emily nese ko sala ngote sopo et sopo na micho sopi e po ezu na ngote faut la temps donc sa revanche na lobi bien mon temps na oniaou parce que nya ki kana via Karine leki a choqué a tika leki na feli après 6 émité et l'autre côté ce qui sont temps wana Maman Milia Luka ki tigre oh mengeza Karine ya wango pa Karine kanga makamtanga ndoli la batutu bo mona parce que ero Karine na ba sentiment na ye abenga ma e combat pendant combien de temps ba zixé matrice combien de temps ba tchele ba limite ko bota te combien de temps lelo sikoyo asimbi mwana na ye to ngwana mobali no bi sengoni Karine na ko lelo pa simbi mwana. Par exemple, Evi bako na tiena par exemple bako ka bana bango te. Evi ko ozate mais Karine plaisir ne ka pas du mwana. Le la komi maman ya mwana. Soliko na ngo bakisele Evi kuli mobali moya na vie na ye apesi esengo apesi mwana. Likolo nga na maman ayebi nzambi. So ne ba diwa so ne ba déjà ba ex ya Karine. Toko s'attendre pe bako linga pe mais biso ki kuli. Ngapona ndima. Merci. Pona ndima yo Maman Mili ko ozam ta revanche. Asa la seule mission na Evi ki cool. Non, ya kaka no betele maboko. Un défi. Te on dit maman sali revanche. Mais toi solango pembete, toi baba bate, toi baveugle te. Ah ya ta oyo, héros na ta erso to. Est-ce que ozana problème personnel na Gloria? Te mabe so comme on so bi vérité comme un problème à mutu. Non, ba ka vérité. Na qu'est-ce qu'on a elle, on a so Karine héros mtasala ke bonga so ka Karine bongo. Maman yango ya kozala mutu ya mutu moi ba so mutu kamba vérité exacte très bien te so eza héros sikoda ki Karine ne héros Maman Mili no ba nende Karine aza ko ba bien beza so Maman Mili Karine ezong c'est revanche ça Karine te ezuite soit azo ka ba plaisir azo ka ba guna bilengi na ye elle wa Karine Mokonzi héros yo azo préparer sur libala no ki so ba septembre kalata ne héros zo ki revanche zo ça le côté na lobi bien à ça les missions na Evi ki couli père ba petit bien et Sili. On a sous qu'on a revanche. J'ai une question de curiosité. Où allons-nous dans la guerre? Karine Mokonzi toujours combattu. Pourquoi? Parce que la Bible est un start. Na mona no star boy te. Te net maman la utol bela ngo soute. Nga na sepeli na profiter no ki ndo na so Yvette Yvette kalomba bia zu décision ando le besu makambo Karine te ando kota ba polémique suta samsane bravo. Bravo ma sauf vraiment à lobby bongo eke à respecter parole na ye nga nene et ça nga plaisir parce
parce que mission na lobaka na ye na lobane te pona côté la Karine na lobaka nende pona tala moi ça kitoko boye comme esclave muninga alors on a vu aux esclaves ya mutu te zale esclave nzambe sala cop mais avant d'aki na bino mo botumboli to mona ba ndeko na biso bibi kapinga cha photo na ye atune bato o nani wana za provocation te atape ya msu bibi kapinga est-ce que ça na pe bambote so atape ka bongo fike ndeko makambo ese sila tika te moni kamoso bato pexo ka yango bayi saka ya le fata to sola be po bayenga te on attend normal o bayenga alors on a biso bat babaya ki pe mais le quoi a eu décision na ye ki alobi ke a kolkote su babuzo batasa musana ye pour nanga vraiment et ça linga plaisir c'est le plaisir à respecter parole ne ça bien est-ce qu'on respecte pe yango nde likambo malobi au salango voilà mesdames et messieurs ça salango nga esalanga ka plaisir mais conseil ni ko sa Karine Mokonzi dans ce moment di yobi ke Alex a plaisir à vie na ye est-ce te Karine atana pese ro conseil te Diego ane ka concentrer aux libala ne koka nzamba sali ngolo apese mwana alongole na ran be komba alongole na ran ya ba bota kate ba mila lelo abenge mama ya mwana a concentrer libala yana septembre do kalate ana concentrer parce que so to be conseil c'est que yazo le kalo balbazo belo rotin ngana mona ka zo poster et moitié arrêté moitié robe arrêté lelo mo ya kolata pourquoi parce que nous sommes à mata ma foot zo matika loba peut-être tam so ta fait ba conseil na bino et ko peser te Karina lobate alobate tala obi yaro Karina lo mtana ngwende siko batu bambolombo na sebo olobele pesa ngo so pesa ngamba kanda ngwana ole bosa mam na bino ndeti ye mame mili na be miso motanga koma ki pota lobeni alobeki ba AGC ke ba fertilité to na ngo sous-tenter na na mwana nga fona sa mam na nga tout ça nando sepela na ye mais ka mo bu ka boyo changer ne ko comprendre ka a comprendre be miso zo sa zo beta ba vite a touché na nuye heureusement que moi d'émission na on m'a dit que moi d'émission ba sali na tigre ko sa ba lo kutana manga buzo ba no ba masuba ba nini et sali moi pas tellement mais ndozo bien tigre ça peut libre pour les kana Karine ba ko linga été omoni héros Karine Mokonzi ata niao ay ko bala pire Karine vraiment o ba sa na rancune te ba lia ka ba melaka mais niao ay ko balé et ko sala Karine Mokonzi l'autre côté et qu'on s'allait pas citer parce que héros oya banda ko na vie na minute azui mobali au PC kimia azui mwana le bon monde ba sentiment Karine est facile so ba ba balance ko bukana on peut sentir grande on mena so mama solo ati ba lo bo ti ba so ba benga na émission bon s'agiter pourquoi non bon monité Karine et ça les côté à mon anine te ko sale ba revanche ba biloko et c'est leki héros yo zwande et vivante na kiti. En tout cas, mais faut que na loko qui vient préparer la guerre. Karine Mokonzi l'inipe guerre et continue toujours. Si on bien pas continuer à recevoir la guerre, ya zo vivre kaka. Ya za lokwa na ngwendete. Bango na se. Bango lobaka, bango ba créer ya ka likolo. C'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, lentement ici vraiment donc na souka émission, mais aussi cette émission te to lobela actualité parce que Néné a fait comédien, a fait na Aden mais ça n'a toujours ko lobango za na Aden ya théâtre na katinae. Néné to ko mon émission o ndeko na biso Pakaloui asalaki comme si révélation moko boyezaki caché parce que ba ki ngote na frère nae parce que ba bien ba pire maswaku. Ouais Pakaloui za pareil nae mais masoko abimisango akendo yebisa ba collègue nae ke Pakaloui akengela mwasi nae na douche tapanda ki bando vana ndako Pakaloui. On a landa ki ngo magana kota ki omba te ngaf mona mona ko pesa ngo importance te. Apparemment collègue no ngolanda ngo souvenir mozindo te. Noma mimi kolanda ba match o etali biso ba dossier. Mon to tout ba dossier à Karine. Ndeko ko ma trop concentré. Ça dit à quoi? Donc parce que on est à musala nga. Ozo comprendre. Namona ki moi muke na be mission mais ezaki vraiment pas importance te soit coulé hein ma soit quoi allo bango par respect pour témoin azala kité mais na temps no mata ke Pakaloui vie na ya tongo batambola bazala ti lelo ezamba conseil mususu pa lo bango pa zala wa zeta Pakaloui tanga on reconnaître déjà bloka bonga taga faki ata problème fallait ba orange ngo esuka entre bango moko loka ko na monde médiate parce que ça non soni ke Pakaloui adonka ki mwasi na ye parce que mtoyo na média Pakaloui parce que masoko yaki na média te esuka ka pa bino ba comédien c'est par là que na yo bon libanda ba collègue ni ba bi masoko bisi biso mtoyo na média poto ye bango eza Pakaloui bon na ebité to baneza choc de déborder ki nango c'est pas la peine le quoi pe
ya tambisa quand kuna fait ba suko ka ba kuna qui importance te ya nango na monde mais c'est Google to ba ba ndo belango ya no Sony ya Sony ngama to na yoka kyango eza Sony esa kitoko te ba respect wana vraiment propreté et attaque mbongo na poche ka donka ki mwasi na douche et bien Sony et somme et là on va somme eh mais parle pas de moi si nda côté il est marié marié na habité ah non nandimi angote bien fait bien na belle vie wana te relation na ye moi na écoute atuna ki ba question moko o wapi et ça là qui passe pour makambo wana ka c'est ça qui to côté on le bat eza ke loko ko bimate so na minito na maswa kumtapanta ki sangwa sali mabe na vie pe le roi qui na on internet il fallait pas présent pour na réputation na il fallait garder ngo kaka fallait ka ba solango mabena malama bi merci na o footinga na o créelenga na o kosenga et puis na za vie na o so remona ki mwasi no yebisi o bongo za solo ongo benga ngato sola mwasi no afandi to solango na bando tune ba question mona ki nga bobo mo sala ngoto ke mama ko panzanga sango donc c'est pas bien ça maka reconnaissance maka c'est ça Sony pas na 7 mois et ça Sony ça qui to côté fallait pas voilà pour toi j'étais na biso alobele mo wabi na ko fana na mileba comédie te ça ke na tika bouteille nanga vide na resuba na tika ngobongo nganazo omoni pesa onazo ba eza toyena mama hypocrisie ezaka pa ba comédien te toyeso na ba poison ezaka pa ba comédien te eza pe na ba église soko tu pasi yawa zoloba bato bazoko ya ba peve ba crise mais tu vandi si pasteur à tête tu vandi si musicien te vous avez comédien on a tout non makambo wana ba comédien merci yango na zongi si oboyi to bossa na soto mabela soto bossa na noki to bossa na tete to ba mabeza partout place au bato baza mabeza kaka c'est-à-dire za nini bondela ka nzambe nzambaye ba moninga nini azopesa otambula naye nzambaye ba côté nini ozoke kosanga na batu nzamba donc c'est ça parce que so bina milliers ba comédien atema na vers na ye na milliers nini osoka tiki vers nde ba bise malamu za te naza contre ngo mabeza partout o meso tomika ko ke mpanza ba comédien oyo ke mpanzi moko boye ba niki eloko sans le savoir. Très bien. Oye na kana bula ba comédien, oye na kana bula ba koni mama, o mais c'est-à-dire oye na pani tokomi avec les comme mpanzi moko. Ngaso don eloko na teto za donc mission soit là partout. À part ba camarade ya monde mais c'est Google na ba massa libanda. Très bien. Et ba massa pende ba mona ana na botai mo bepé. Ba kompe ko lobela e bo so za pe na massa mo passer pe la pété. Donc ne pe matanga moko ya songolo pakala. Moi ko melaka ekezongi ako gliselenga pelo so motemi ya mabeti so wana banini koni mama koni papa mta bominga non oh mais c'est là partout voilà félicitations on a appelé ça on a plateau parce que la mon chaîne nayo ezo qui est vraiment bien ah oui merci ça bien et l'autre comment au gérer musala ba ndeko ba collègue na ba journaliste lelo na YouTube parce que ezo qui est bien tout eza polémique nezo régner trop polémique comme te régner trop on a mon monde monsieur ya monsieur Google awa na ndako papa na biso monsieur Google polémique nezo régner kaka lokuta nezo régner a vérité mkie nyonso tikale ya lokuta na oye bateto sani so européen noto so bana ba sentiment le vende o pexana na royoka donc tamta sa cop ne nga mesana tamta sa cop ne oyebi oyeba osama bravo opa mona osama be yemta koyeba donc ba yanga nyonso tout ba abonné nanga ya nene botai botalov ba bibo s'abonner nene botai officiel TV mambo zongi musale zongi donc bo benga ki bo se déranger ki trop quand ne noto lo bawa na ina mamna ndo sala o esenga ki nanu na za concentrer maintenant siko esi na zongeli boulot anto bo zonga ba oyanga nyonso na ba oyanga te ba mi bange famille bota abakouk et bakata ba couleur bozonga batutu bobenga ngana tozomona yo te tozomoboya déjà msale zongi donc c'est ça zomona so mamango mona sengo yo benga batutu so ero so yaki muta Jésus ki ngani na suki kana Jésus ki ngani cop na ngate siko cop na ngate wa cop lit nous appelle ngwana batutu ko malwa yo batu yona bi esengo na ngeza bongo esanga bien so na bi ke esengo na ngeza bongo te kanga ndefo na sabu na waza mutema mabe esengo na nga eza un jour to ça musala boye ça biso bien toza ba jesuité la pe bando kebele pona cité comme botem soupe na monaka mage ba life na ba kota ba finga ba to ba tape ba jesu mutu te baza so ba longoli ka mafinga ke koto ando finga mutu mara mama be ando finga mutu vina e privé à lokuta wande ba longi
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Deux, trois personnes bataillon on a invité. Oh, merci. Tout fort vraiment. Naebisio Suka. Bambote na Gabriel Chawelin Aigle aboya des fêtes bambote na yo bambote na Bijou la reine bambote na Belvi candidat patrona balobi restaurant kitoko ezawana toza kipe wana na inauguration mambo bonne tozoni na tolo belaka misale ke na liboso to ko baba bilobele ezanga tinate bambote na Sila Bisalu Mams Pomba Sen bambote na yo bambote na Xi Pechang Mobutu bambote na Fatou Miracle balobi miracle ba Fatou force tranquille bambote na yo bambote na top la balobi ya annonce bambote na yo na linga bino mingi bambote na batu tout o bolinganga ngapela linga bino surtout ba diasa de moi-même copé zongi boulot zongi to sara boulot côté nene botel le mabe ba pelle na bino vraiment et ça bien bambote l'équipe tellement et lelo eza émission na ba émission côté na bosani ba sous boze la émission na boaka bambote na Renata il faut kunda ya yanga motema maman de moi-même donc Clarisse Kindolo aussi bambote na yo na kati ya Turquie donc c'est ça. Voilà, merci ndenge au respecter invitation na biso, c'est vraiment un plaisir au mon plateau. Merci na ozaya ma caméra Jonathan Dar sur cette émission au PC, merci parce qu'il aime ça qui te roboé. Merci na l'équipe panda depuis Turquie, pourquoi pas na pesa un grand merci na maman Dima, maman Nathalie Fikipo, motema papa Paul Fikipo, FPT Misala. Merci na Nazareth Liongo depuis États-Unis wana bambote belé, pourquoi pas na pesa un grand merci na Bibish Biboko na kata France ya yo wana. Merci na yemo comme avec Apulu na katia Kasavubu wana. Ne saibino émission lelo vraiment to continue mozindo invité nanga comme nezaki nene botai vous s'abonner pe na chaîne na makambo zongi azaki na ba faire personnel ya ndoki Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.